tika ete nzambe abeta bamiyibi nzambe abeta confirmer maloba mama si nzambe abeta bango Monseigneur nzambe peut confirmer maloba mama si selon la parole de Dieu alobi banda ko na bango ezika la Bible dit alobi bazio na bango ezika la Bible dit bien mal acquis ne doit jamais profiter Moga mobi mama danga Kongo mobi mama danga pourtant tous en abawolo pourtant tous en abadiamou ba cuivre mama ganesa kasi comme la senzala que j'ai fait yaka Mama wa taifa ejika ya solo papa wapuye maloba mama si toyoka ngo nanu toyoka papa toyoka nanu tango susu yo ozali koapuye yango oyo yoki te na Bible merci toyoka nanu bandako botoni na mbongo ya peuple nzambe asala kelesika bavion oyo kosombi na mbongo ya koyiba kongo nzambe asala kelesika mama si Mama wa taifa ejika. On a vu des gens vouloir prendre le pouvoir en s'attaquant principalement à la résidence d'un vice-président et en ne s'assurant pas de mettre la main de près ou de loin sur les principaux chefs de l'armée, sur les principaux dirigeants du gouvernement, en ne s'assurant pas de pouvoir mettre la main efficacement sur le chef de l'État. C'est assez curieux comme méthode de coup d'État. Le deuxième élément extrêmement troublant, c'est la taille du commando. À tout prendre, je crois que ce commando n'a jamais dépassé les 30 hommes. Comment peut-on imaginer qu'un commando de 30 hommes soit capable de prendre le pouvoir sur toute l'étendue de plus de 2 millions de kilomètres carrés? Mama wa taifa ejika. Ekolonga te kosalama te. Bato bayebi te nde bakoloba n'importe quoi. OK. Ngai nalobaki yango na prophétisaki. Nalobi cette fois-ci molimo nde poni Félix Tshisekedi. Papa yebi ke bato ebele ba osepela note. Osepela. Osepela te. Papa wana bana na biso ke bato ebele ba osepela na oboya te olingolinga te molimo nde moteponi Félix Tshisekedi akosala 5 ans. Est-ce que vous avez bato musu bazongi bazolo ba ke il fallait que ezala akosala 5 ans akokufa te eloko yokomela eti Mama wa taifa ejika. la biso nyonso ya Jika télévision ba balanda ka biso mokili mobimba na pesi bino mbote parce que bozali ko s'abonner massivement bozali ko linganga pe bozali ko continuer ko linganga yi na pesi bino mbote ebele bipa nyonso bozali mbote na Fabrice Mande na sima ya caméra mbote na batutu oyo ba komanta ka ba yemaka balaika ka émission na biso mbote na papa William Okende mamona mambo le vieux en tout cas Papa Oto Bengaka le père de la nation, Topesio Bambote Bele, Mbote na papa Gaëton, Kelulu toujours na kati États-Unis, Topesio Bambote Bele, Mbote na Sidonie, la maman de beaucoup des enfants, Mbote na Lieka Aniché, moi na Londres Tongo, l'homme de quelqu'un, rien à dire, Topesi Bino Bambote Bipa Ibosali, Mbote Bele et Bele Makasi. En tout cas, dans la diva inspecteur na black na batu nyonso oyo bakoli ba l'émission na biso pourquoi pas ya Zizele Bombaski to pesi bamboti mingi. Lelo tozolo bela d'abord mama si auchi ko bimisa loyembo moko ya mutuya pe loyembo moko ya malunga to landi yango na extrait loyembo wana eza kolobela bato bazali ko sepela bazali ko lia douleur bomengo ya Congo bazali ko somba bandako. Mama sina pasi na motema lobi bandako wana ezika. Mama sina motema pasi ya bo mama. Albete ba vieux bazali ko somba na mosolo ya peuple congolais ba vieux wana ezika. Oh tomona na notemboka etonda na bomengo. Ba peuple na bango bazali ko bika na nzala. Ya solo tokolobela liwaya Rafine Ntumba. Oya tika kibiso uta mukolo ya lobi kondukezi. Bandeko botika kofinga ezali malamu te. Tokosukisa coup d'état salemi na Congo tentative de coup d'état et salemi na Congo to salemité elongo na prophète des étoiles ndeye tokolimbola na ye Fabrice Mande fungola caméra bongo tokotisa mosala nzambe papa mbote maman j'ai dit te nzambe apambola yo merci beaucoup papa na sambi na mama bongo tuna mituna merci beaucoup nzambe na lola na commission na sanzolo pour émission oyo ya solo la Bible dit mon peuple périt faute de connaissances. Que tes connaissances, elles sont transmises dans cette émission.
na kombo na Yesu Kristo oyo eza na ba problème malade bikisa ye au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci beaucoup papa tokoti mbala moko na mama na likambo. Est-ce que olandaki loyembo wana ya couple olomide surtout mama si oya yembi pona minyoko pasi ya peuple congolais? Nalandi yango te. Merci beaucoup. Menga na informé yo que mama si abimisi moi extrait. Ça veut dire que no ezobima. Kolobete ba politicien botongi bandako na mboka na mbongo ya motoki ya ba peuple. Oyebi salaire général les ala combien na moko? Na yebite papa. Eza muke. Maintenant kaka na yebi ezali ete soda azwaka $100 ba matiseli. Na lobby général salaire neza muke mais au monde ba général bazana ba masuwa. Merci. Bon, général yo soda aux allons pour combattre la mboka pour okengela la mboka. Et puis au prêta serment oyo jusqu'au sacrifice suprême. Cela veut dire na kukufa pour na mboka. Yo na sombi bateau. Soda za na basi ebele. Ozomona yango na mona na tango ya kala ba soda ba no pekisa bomba bala. O bazaki bateau oyo esengeli basala pour na lokuma mboka pour na protection. Na Bible ezaki na ba unique bazaki wana ba castra bango po baza na service ya roi po ba botate po baza la distraité ozomona c'est un grand problème politicien akeko yiba akeko salate po a mériter salaire na ye ko yiba et puis mitema o ba komi na ona zo comprendre te mitema moko mabe ata bazo bane muyibi ezo sale le côté azoli na télévision ba basuma tema mapanga ba koti na mitema mapanga bazubenga politicien muyibi oyibaki mbongo esengeli sa banzela azotambola oyibaki mbongo esengeli tonga bekole likolo nango libumo ezali ko ya sumu mozo munene azobala deuxième matame fimbi quatrième femme ujanya koloba te ezokamwisa moni volonté politique eza suscité na mboko la politique comme ça la mawa ce n'est pas la vraie politique ndenge ba otanga na classe ça devient la politique politicienne. Merci. Oya ko sala bat mabe politique oyo ba ke ko kota na ba religion ba secte na bango ba zo sa bango toza na posa makila peuple a souffrir po bilombo vanda na kati ya pouvoir omoni bandoki basala ka musala nini so ba ko nyoko la bat ba ko nyoko ma e ko pesa bango énergie. Ça c'est vrai. So ko moni ba konzi ministre moko bozo nyoko la batu il est déjà dans ça. Et bakotsa bango baza soutenu bakotsa bango. Mais pourquoi on va bakota na pouvoir sokali alors bakete jika yo penza na kotombo la chaîne na yo na komema ngo na lola yo penza ndengo lo baka kitoko boye en tout cas na ba auditeur na yo to kosala rete makambo kende kiboso asoka zubo kozo bandi ko benga ye na zali na moko Fabrice Manda yebiye en tout cas moi na tanga kombo zalité na jardin d'Eden Satan ya dipende ngwana. OK. Alobi soki bolembu na oyo vos yeux s'ouvriront. Vous serez comme des dieux. OK. Boko bonga, boko zana kimia sur bolembu mao. Une fois muto lembu mabo ya comme le roi Nzambiti. Mutu vine baby malédiction bandi. Ndenge ngwana ba politicien. Démagogie na kati ya discours na bango. Na kati ya projet de société na bango. Toko sala boy. Mais lelo ba komi ko voter ba loi. Mibali babalana basi na basi babalana bien sûr mais tant bazalaki na campagne hote to hôtel mela biloko wana na Canada yo salama na Belgique salami biso so voter biso to hôtel mela bango une fois bazu pouvoir babosani batu bamokende kuna na bazamba na bajardin bango na anniversaire kilikili mituka ezouta ya sika na sachet et kobala ba 5e bureau ba 6e bureau koboto la basi ya batu. Merci. Ba politicien koboto la basi ya batu na mbongo muyibi. Tango na mbongo zo influencer. Le yembo mama si alobi ezali peza le yembo ya soloko. Mais batu na ba artiste bazali wana moni ba Bob Marley ba yemba bi pona ba souffrance ya mboka. Batu mususu ba ka koboma bango ba artiste. Ba bomela biso sindi. Ba politicien ko zwaka mosolo ya combien pour son avion. Ba bomela biso sindi te, ba tika yembi. Ba simba yete parce que c'est une façon, n'est-ce que biso ma pasteur to loba loba. Ba musicien le roi album yoka na partout. Biso maté suka ka église. Tika nzambe inspiré ta ba musicien. Ba ke no yemba po epanza n'est-ce que va na ba. A me masanga na kimia po nzemo ne beteli. Bien sûr. Et ko interpeller oui bien. Et lo nyoso mabe so zo sala.
conscience na yo ekofunda. Bien sûr. Moto nyonso to akeko zwa kisi ba yebise bimana mwana na yo na mama na yo conscience ekosala. Wesh. Balobi la nuit porte conseil. Même l'évangile que nous prêchons ici et comme la rabatouana, ne volez pas, ne tuez pas. Mais bazo yiba bazo, mais bana na bino. Nathalie dernièrement na documentaire moko baola kisabana ya Empereur Bokassa. Oui, Empereur Bokassa. Na Bangui. Oui. République centrafricaine. Oh là là. Empereur bano kozwa koka, ajuba koka to sala fête, asasi bango fête amati bango na avion, to ko notala mukili, ala fongoli avion et boki bango na mer bakufi. Bakanisa va vivre éternellement. Mais aujourd'hui, si ban empereur Bokassa na poto, bako ma clochard bisenga senga. Merci beaucoup. Bazo souffrir. Le karma existe. Makamo sala lelo. La Bible dit les morts. Vous pensez que non la mort physique seulement? La mort est quoi que non malade, aux gens mort mais malade. Yango mona ba conserver ba AVC. Aza mo konzana mort impuissance. Tika ete nzambe abeta ba miyibi. Nzambe abeta ba confirmer maloba mama si. Nzambe abeta bango. Monseigneur Nzambe peut confirmer maloba mama si. Selon la parole de Dieu. Alobi banda ko na bango ezika. La Bible dit. Alobi la vie na bango ezika. La Bible dit ceci. Oh. Si les méchants restent impunis, ils n'apprendront pas la justice de Dieu. Papa. La Bible dit si les méchants restent impunis, ils n'apprendront pas la justice de Dieu. La Bible dit vous verrez de vos propres yeux comment les méchants seront détruits. Bon, comment on a mis sur la vidéo, on a vu la somme, les méchants vont la détruire. Si tu vas la détruire, tout le monde a bango. C'est né à venir à Manzam. Mais avion na bango ezika. Mais appuyer à mon na bango ezika. Atangi pe Nzambe. Nzamba lola kota likambo. Mais maman, na lobi Pharaon a nyokola peuple Israël. Tango ya solo papa wa appuyer maloba mama sito kango nanu. Toyoka papa toyoka nanu. Tango susu yo zali ko appuyer yango yo kite. Na appuyer na Bible. Merci toyoka nanu. Mama si. Parce que vous savez, Dieu ne jamais à ses enfants. Un bien mal acquis ne doit jamais profiter. Allez, loko la peuple nyonso. Mais où est ma beza onga na oloba? Parce que la Bible dit Dieu confirme la parole de son serviteur. Mais quand ça la manga mwa Bible alobi Bible alobi. Ya nazo ba le malaki. Ya za pasteur ti. Alobi makambo na ye ndenge alobi. Kolela na ye nzambe ko exaucer loko la peuple. Mais basel na nzambe otozali neto koloba boyi. Dieu confirme la parole de son serviteur. Même la prédiction de son envoyé. Bavion na bango ezika. Mais maman ça a envoyé de Dieu. Basa la crash. Papa, maman ça a envoyé. Ozo mwana terre polémique nini est-ce que papa tete nazo tuna kaka maman ça a envoyé de Dieu. Tete papa toto que toujours ba kabuza série moko. Bon au moins nzambe ninga zaboy akol ba n'importe qui. Kasi ndio ça a envoyé de Dieu. Nzambe na lobite que nous avons envoyé de Dieu na Bible na Bible. Nzambe akoloba na n'importe qui. OK. Voilà. Ngala za muto sentiment na loba normal ndenge mosana nzambe akoloba. C'est ça. Et za malamuté. Abila ndako bazo somba na mbongo alete ezika. Mais c'est possible. Bazo somba na mbongo ya peuple ezika. Na lobi Bama soa wa ba politicien epoka bazali na ezali. Mboka mobimba matanga mboka mobimba kolela. Bama soa wa ba politicien po ngana ba nosa ba voyage. Anzela maya. Na iba masoa ba généraux anizala Jesus. Eza soute. Natanga ba komuna na boyi. Atamoko papa. Yo za muta polémique. Papa atamoko. Na yeba komuna ngana yeba loba MB nanani na. Zamba indisa yango. Na lobi ekufa misusu bakata batoli basalila bambabula. Ekenda nango. Ekende. Oh, tout est vanité.
vanité de vanité, tout est vanité. Bah meuble les autres on a mal quoi mayebu. Na biso lisuma munene. Ah. Lisuma munene ezali ko blesser âme ya mutu. Seigneur. Mais moi je te le dis. Lisuma munene ezali ko blesser âme ya mutu. Yo quand ses parents ont eu la salaire na ya zuité. Azana moi ça zana bana. Kasi ba divorce belé zo salama moi c'est Kimi Libala. On mbal ba futi été. A créé kune pas papa ya boutique. Oh papa boutique a pesa la souka la pesa la sardine. Ba komi ko bima. Yo kansi ndana za hôtel à Likamwana. Oh là là. Gouvernement. Na bien na so na avocat moko avocat lo bibu. Ata biso ba magistrat de tozali boy. Soki to mito kata likamu oui muto ayibi OK ayibi. Ayibi pona nini. Et loko nini eti to condamner moyibi mais to kolande la paix source. Et ça le ministre belé ba démissionnant. Au mutu tel ayiba na supermarché et pendant na réseaux sociaux a démissionné. Mais biso va démissionner te pour nani. Culture il y a démission exact pour nani. Maman elle m'a nanga côté ya. Merci beaucoup papa. Tozo le kana mama si ozali penza mosali na Nzambe Nzamba mona Nzamba pambola yo mama banebele mboka mobimba matanga mboka mobimba milelo mama tozo lela Nzamba mona yo elongo na basindilove elongo na livre de mama si ya monde entier ba kofifili na ba kofiette topesi bino matondo parce que koyemba boye foka kande malobe utepa tata Nzambe papa Rafini Tumba akufa kilobi. La Bible dit il est réservé à tout homme de mourir une seule fois après quoi viendra le jugement. Okay. Dieu qui avait donné la vie, il a récupéré. Merci. Que la gloire lui soit rendue. Que la gloire soit rendue. Mais nayoka mosala Nzambe moko alobi tika ete oleto pesa molimo ne pe manakimia ma aloba misala na yo eganga liboso ya Nzambe. Na yebisa que monsieur Landi Nzambe abosa na lisumu abosa na bolamu te. OK. Soki muto atambola na mokili azo sala bolamu ne kolanda ye selon les écritures qui dit errez les présents les morts en Christ car ils se reposent et leurs œuvres les suivants. Misala e kolanda. Rafin Tumba apema na kimia asel musa na ye ndenge Nzambe atinaki na mokili a sepe na ya kofinga bat na époque na ye omoni ba mama ya bat mutu azana rôle na ye te papa ona rôle te na boyi mutu azana rôle na papa na boyi mutu musu azana rôle ya koboma batu batindi ya kosala koboma batu lokola Samson yozo mona kofinga Samson batindi ya boma batu na kofinga na koboma kofinga na ebembe Samson akeko boma ne batu musala batindi na mokili yango wana. Donc c'est qu'il y a qui mission à détruire. Na lobi mutu na mokili mutu na mutu na mission na ye. Soki mission abano sala yango na mission na ye. Yo contredire nini po ya sala ki yango. Ako mona malamu, ako mona kine ko simba, yeko pesa cop na ye valeur. C'est son travail. Rafini Tumba moli mono pe manakimia passer de la fois lobi ticket misala na yo ganga liboso ya Yahweh. Toza komona oyo sala ki ya malamu. Pena ya mabe mais mabe zebele Nzamba limbisa yo molimo ne pe manakimia et Nzamba batela ba tentative ou coup d'état na mboka na ekolonga te ko sala mate bato ba yebite ne ba koloba n'importe quoi. OK ngai na lobaki yango na prophétisaki na lobi cette fois-ci molimo nde poni Félix Tshisekedi papa ebi ke bato ebele ba osepela note o sepela te papa wana bana ebi ke bato ebele ba osepela na oboya te olingolinga te molimo nde muteponi Félix Tshisekedi akosala 5 ans. Est-ce que zo ba bato musu bazongi bazolo ba ke il fallait que ezala akosala 5 ans akokufa te eloko yokomela eti nga naza mutu ya sentiment te nzoto eza na ba sentiment nango tomona pasi kureza te afuti batu te omoni wana kolela ya nzoto mais molimo ezo yebisa ke no apona maki poto yo yebite papa Pharaon na lobi boye yo zoke na Bible na Bible roi Saoul dans peuple ba poni ye Bible zo ba boye roi nani prophète Samuel a lobi mais eza pasi mais muto ndenge za ko pasula mabala pasi na bino abimisa bana akonyoko la bino yeba pe boye soki président zo comme en intention président mboka songolo akomi ko comme en intention bien gouvernement zo nyoko la peuple c'est que peuple na ba otamula malamu te ezala ka kana Nzambe beta peuple mais oui je te le dis papa yo ko le passe biso to komona na mboka oyo ezali Nzambe ndako beta biso
pour votre information, pays na biso ezalaka pays chrétienté, ezalaka pays laïque. Pays na biso ezalaka pays chrétienté. Ce qu'on a marqué na biso pour nini? Pourquoi pays ezali dominé na les musulmans? Bazali ko vivre kitoko bako tambola makambo na bango so évoluer. Le to komona pays le quoi Tanzanie ba komi na métro. Mama, oza matata ya mituna na yozo. Nazana matata te papa. Tango te toucher makambo mboka na ebandele otolobaki mama si alobi bamdaku na bango ezika makambo na bango ezika papa na zongili makambo na ngai ya kimama mongala omoni siko makambo ngo oyo penzanga na toyoka na te tozali kolobela le bienfait ya ba peuple ezali kolela peuple za kolela passe na passe soki nzambe aponi mutu etikala ndenge wana échangeaka te. Voici ma réponse. Échangeaka te ata boleli ndenge nini. Mais moi je sais président Fati bopé sa chance. Botti qu'il a espace. 5 ans après déjà. Bon la négativité. 5 ans déjà. 5 ans après. Tu vas na kata moka oyo mama to yebiti. 5 ans déjà papa. Na lobia tu vas na kata moka oyo to yebi. Makamu oyo ya coronavirus ya 5 ans lekaki. Coronavirus 2 ans et paralysé le monde entier. Wana yebi yango coronavirus. Tozu makamu ya majorité parlementaire oyo zaki na ngambu ya FCC. Où ils ont permettre au président à FCC Sundola Nyos. Le moment c'est qu'à passer. Après 3 mois, FCC Sundola Nyos. De toutes les façons, je parle de la délivrance. Merci. Délivrance, ils ont concerné Pena Bapoli. Peut-être que le Malobi, ils ont fait partie du ministère de la délivrance. Mais nous avons nos présidents Bapoli Pena Molimo. Bato Molimo, Bamasamukidi, Papa Kusu, Bakimangu, Bazoyo Kamakamuna, Bape Baondi Mayango. Mais oui, bien sûr, que l'État a Roussala et beaucoup de changement. Laissons l'État au temps. Oui, bien que non, ce qui est Nanzili, la maman Maïzati Nanzili, Namasina qui m'enseigne. Au ce qui est Nanzili, où est Nanzili Brassé? Au moins, une station, la régie des oies, c'est de Salamikuna. Et le Kino Akala. Bon, nous avons fait maman Solet. Nous avons ni pour Bango. Nazan ni pour pouvoir en place, Nazan ni pour opposition. Je suis le pasteur au milieu du village. J'ai dit la vérité, rien que la vérité. Et ça, papa, le peuple souffre. Le peuple babou la motema. Le peuple baluka délivrance. Et bandana mamutu. Yo kanisi que non n'exemple délivrance à peuple ezali na maboko ya mutu. La Bible dit les chevaux sont équipés au jour de la bataille, mais la délivrance appartient à l'Éternel. Est-ce que la délivrance est rapport au gouvernement? Gouvernement qui délivre le peuple. Ou bien nous avons délivré le peuple. Dans le problème, il y a peuple lélo, ils ont mis paix, ça va tout dans le gouvernement. Est-ce que le gouvernement a été le pendant? Mais vous avez papa. Moussa les a dit qu'on peut côté. Papa Nangaï na RVA 18 mois impayé. Soda une année impayé. Moi je dis de toutes les façons, nous avons Moussa les hommes politiciens. Merci. Ozo kanga mama. Ngai ndengeza bwana osenga na luka bango. Tuna bango ngai tuna makambo ya Bible, tuna makambo ya délivrance oyo ngana zo hotel awa. Ko continuer. Tokoka na débat. Si je na biso. Na lingina tia moi na bakisa muke. Bandeko, to ebite soke ezalaki coup d'état to nini. Mais otika peuple fanda kimia bolanda pasteur te. Biso to souffrir bandeko na biso bana poto. Boke la biso mao. On souffre. Le Congo est parti par terre. Tout est par terre. On souffre. Papa, délivrance. Maman, je dis. Papa, délivrance. La ligne a rectifié mon moukéma moyolovi. Bon, là, n'a pasteur. Ah, on a une mission. Ah, on a deux casquettes. Nazali pasteur, Nazali Patrick. Patrick, Nazali Congolais. Pasteur, ça m'a moulimou. Nous allons répondre aux questions par rapport à moulimou. Moto, je suis d'accord, peuple les oignons comme peuple les souffrir. De bon landa, docteur Patrick T. Dans le bien, Nazali Batumi Balé, Nazali docteur Patrick le pasteur, Nazali Patrick citoyen congolais. Ozomuna, on va répondre yo, Nazali docteur Patrick le prophète des étoiles, pasteur. Mais Patrick, il y a citoyen congolais, aïe que non pour les alités, maïs alités, banzélés alités, kobuka na tout ça, peuple les engagés à souffrance. Na wanga monté, on les a accusés indirectement. Papa, to suki si to continue la délivrance, on a les lobes tout niveau encore retenir pour la délivrance na makamion so zaiko le kanamboka. Ba 45 na na zolbe la léon na la photocopie. OK. Muli ma photocopie ezali nini? Et loko moko ba sala ngo ezamneti yo. Imitation.
sozi na yo en tout cas muto akokana maman Judith. OK. Est-ce que ça maman Judith ça maman lokola maman Francine Muyumba baloba nazali pasa na ye lokola maman Elisabeth Chalamona baloba ke na cause la pe mwana na ye. OK. Balobi le diable rôde comme les lions. Est-ce qu'il est lion? Il rôde comme les lions. Ozolanda. Mulimo ya photocopie ebundisi bato ebeli. Na kotanga na Bible na Genèse chapitre 27. La Bible dit 27 Genèse chapitre 27 verset 15 à 16. Ensuite Rebecca prit les vêtements d'Ésaü, son fils aîné, le plus beau qu'il s'est trouvé à la maison, et elle les fit mettre à Jacob son fils cadet. Elle couvrit ses mains de la peau des chevreaux et son cou qui était sans poil. Rebecca ayoki keno Isaac akopambola mwana na ye Esaü lelo. Ba yebi epa bandoki ya famille na bino keno lipambola eza na mbula oyo. OK. On dit matin la sorcellerie existe. La magie existe, l'envoûtement existe. Ba yebi keno il faut bala. Ba yebi keno il faut bonga. Ba yebi keno il faut jamusala. Ba yebi keno il faut bika na malade etungisi yo. Ba yebi keno il faut somba pe voiture. Baby que l'on exemple il faut pas épargner na danger, il faut ça l'accident. Wana c'est connu. Rebecca yoki sangwana. Rebecca azu elamba ya Esaü mutu oyo azo mérité bénédiction maman nanga Judith. Azu elamba ya kitoko. Cela veut dire de bonnes choses. Libale bonisa maki pona yo. Ozo simba yango te pona nini. Bano ba bonisa mi pona yo. Ozo zo bango te pona nini. Rebecca kamate la makitoko ya Esaü. Esaü akena ezamba koluka nyama alambela tata. Wana pe kimuyibi na misu makasi. Mais nazo yebisa yo makamu ya photocopie. OK. Esaü ake koluka nyama. Azonga po alambela tata. Selon guna ye po azwa lipamboli. Maman Rebecca, awa nazo typifier Rebecca lokola mutu mabe. Awa nazo typifier Rebecca lokola ndoki. Awa nazo typifier Rebecca lokola église te. Ndenge ba te nyonso bateyaka awa na typifier na ndenge mabe. Ayoki lipambole bonisa me pour la première né selon la loi, selon la coutume ya ba juif. Même ata lelo na mboka na biso mona keno bakobota basi mobali soka landi ba comme ça mobali on a né. Donc moi na liboso ba pesa ka toujours valeur na ba droit. Alors maman ayoki makambo azue la main Esaü ya kitoko akeko couvrir Jacob. Jacob est là qui s'est mouillé, usurpateur, voleur. Maman Jubi la mère Esaü. Par chance Esaü et comme père Jacob. Par chance là, combien de fois va utiliser yango? Yo kende qui conserve moko songolo. Kuna ne place ba chance na yo. O kende qui boîte de nuit. O kende qui bar moko boy. Obima na mobali moko tel. O remarque makambo se comme bloqué. Obima na moisiona makambo se comme bloqué. Makambo se na yoka ser moko azoloba. Tozo répéter na ya lobi pasteur azo sala kala. Azo sala bosal sakakirdan. Alobi nga pesa kirdam. Alobi nga pesa soki na kie kuna. Vraiment pasteur na yebi ki aote yango ti l'église kala wana toza penza mwa bilenge parce que ngai soki na lobi na bando tanga nombre na ozwa misapi nanga misapi ya makolo na bakisi lisusu misapi ya bato na bima na bango do ezala somo ba omemanga mbala moko epa ya mokambi ya intercession pour a délivrer vie na ngai. Omoni wana za makamususu processus pour moto aleka na délivrance qui est dans très important. Mais ba pasteur monsieur sunde bazana na secrétaire moko ba signe ya mabe pona koyeba keno muto aza faux pasteur soko yebise likamba bimisi secret maman Judith ndenga nazalaka awa soki to ozali secrétaire to ozali collaborateur obimisi secret ministériel par exemple muto ako confesser par exemple muto aza ndoki obimisi yango wana ozali pasteur to za mosala nzambe te obena na royaume ata olobela ngo liboso ya cher simba te. Alors bato bele ba photocopier ba vie na bango. Ne omona mutaka osomba lupango ba pese buka lupango alinya ko tonga boy ba ko lupango so bimi ba lubi yote bato bele ba kene ba poto ba somba mapango awa ba meka ko tonga boy lupango eza yote omona kene muta somi lupango ba sai mikana nyoso tango nya tonga boy mona ko ba bimi onga pena zana mona papa wana taka lupango signature na zalaki te makambo so na mai mulimo ya photocopie basi baboto lupanga na ndenge ya butu
Dans la santé, maman, est-ce que la santé n'est pas la Bible dit, je souhaite que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Au comme la maladie répétée. Ben la mission va ser Nzambi. Tout le monde la pour numéro Zaliwana, Fabrice Atiango, cette fois-ci Fabrice Atiango quand même. Atiango. Atiango. La Monique. Fabrice Ozo. La prière est Makasi. Fabrice Ozo. Guerre Molimo Ekiti. Maman. Moussala na biso to sala kayangwa. Tant nazo te à délivrance. Esprit de délivrance ezakat nanga. Nazala ba témoignage ebele babiki na ba sida. Nazala ba témoignage ba babiki na ba cancer. Nazala ba témoignage ba babiki na maladie ba faiblesse sexuelle. Mais ba to moyen exposé bango na télévision awa ezalité kotia tembete benga biso. Yo kasi mo babiki na faiblesse sexuelle. Abole na télévision nga papa jamais. Kafoka kimoko ande ko alléluia. Na eko témoigner po ngai ndenge nazaboye. Nazaki mawe côté asebo na tomboli nzambe po lelo nazongi mobali église gangi wana za lukuta biloko wana bato bakosama te ba témoignage za ebele yo kanti ndenga na za pasteur boye pona ko ba pasteur toki na 20 ans nzambe asaelanga te muto mona miracle na nzambe te vraiment oh miracle sala maka soto bonde za kundima nzambe akusala oza kundima pe muke. Mais puissance ou la guérison, nous avons la carte de mission au Big Sayo. Dans la vie, nous avons simbate. Nous avons photocopié vie nayo. Mouli mon photocopié il a nana des moyens contrôle. OK. Ba ko la la vie nayo. Asalinine, asominine, akom na mobile nini. Mikolo alinga sala. Kambozo le canal YouTube Mikolo matalana. Mikolo ndenge za bozo évoluer ndenge akomi na ba relation nini to mona so mutuka. To moni akomi ngebu. Banane baza derrière ye, banane ba partenaire, banane ba soutenir ye. Nde ba ko landela, po ba longo la vie no ya esengo, ba ko ta vie ya mawa. Esengo ze soute pas nos maman. Mulima photocopie, ba photocopie vie na yo. Original ba si ba kenango. Na ye côté yo ba la original. Na ye ko zongi c'est la original na yo. Vie na yo bongeza la beauté. Il faut ça liba no mobile no. Makambozo ya papa ozo mona nazo kota na musindo ndre na za quatre église. Nazo kende penza na profondeur net penza na Fabrice émission na ya côté ya dimanche on nazo banda. En tout cas il faut eza na succès. Pour na te na bato oyo libota na nzambe oyo amen amen. Vina zonga na originalité nango, authenticité na bango. Yeso bi au commencement, il n'en était pas ainsi. Ne bandeli pas ces alakité. Ko le bato bazole la passe mais bizan bato so ba otonga bandako. Yoka kolela bano kota misala ba dossier ozwa musala te problème mobali sokaye aboti sur akei mobali sokaye aboti sur akei o sala bango nini pona nini logo ne kanga ka mibali zepa na ote basi ba ko bala ba okanga mibali bongo yo mo sikitoko kende ke église ba ibio original ba lati so mulima photocopie pona ko bumisa étoile na yo na côté yo en qualité d'homme de Dieu na poko ya lelo na tongo ya lelo sikozali tikete nzambe ya délivrance akota na ndako na yo nzambe ya délivrance asokola vie na yo nzambe ya délivrance alongola babiloko eza na kati ya ndako na yo mulima contrôle on batia ba PC na insecte na kati ya ndako na yo maman Judith keba na présence ya ba insecte rampa na kati ya ndako olinga kate ba insecte rampa nazo ebisa yo nazo mema photocopie comment ba posa la infiltration ba insecte rampa yo ndongo zabo osolo na n'importe qui oyebisaka secret na mutu nyonso tu ozumu bale mikolo kutu ye mutasomeli nge loko mikolo kuta promettre nga akoya kobala nga sango zo beta yango na libala kosimba te okoti ba infiltré na kata ndako na yo biloko na insecte rapa tango osona mobali na metu obi na zanga moko mais sango zo bala mbala zo ino ndenge nini bato bazo yo ba secret ya ndako ezaka bomba te nyonso ya ndako ezali banda ndenge mulimo bato na clean basukula ndako na bona javel basukula ndako na bona ba détergent mais basukula te na mai ya fire mosako na zuma yo bondela pona ngoko mama ya fire pangisa ndako na yo ochango huile d'olive olobi maloba na ndako na yo ba insecte ki noki balibo bakende ndako na yo ezala surveillé par le Saint-Esprit. Amen. Voilà ce que je peux dire pour Nalelo na olongola kaka point moko lelo tobelaki molimo ya photocopie tika ete ozwa diplôme na maman oyebi kamari nanga présenta aozela diplôme alali na moi alota ndoto bake balongoli kombo na ye na liste ya publication
Oui, il va publier l'examen de pour ajouter. Deuxième fois, il va présenter les choses. Alors que notre papa n'a pas ici, vous avez un jeune garçon. Attention, vous avez des problèmes, vous avez des bandés là. Va publier, ajouter. Donc, va tiens, il va original. On va l'excellent moutou temps. Tant que moutou est au Seigneur qui a joie, tant que ajouter, va année l'équipe. Il y a que nous, ma camarade, côté, va perdre côté. Voilà ce que je peux dire. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. En tout cas, papa, côté wana mikolo komi sévère makasi. Oui. Pas sur le latin. Ah, maman. Les hommes sur la tête, non. Nana kana mutute. Maman, Eva Bazali, Paradis Bazali, maman la Linda Bazali. Maman Benjamin, maman Valdi, Bazali, exactement, sur la tête, ce que nous pour moi, quand non, évangile, tu es en essai, on a candidaté. Attention, la solo était yo, solo là. Merci beaucoup, papa. Merci beaucoup, papa, na solo là. Topé sibino matondo, bozala ki wana po na kolande mission na biso. Toké nango na biteni mine. Meti ya mutu ya na kangi, ezali eteni ya liboso, eteni ya suka, pe eteni ya katikati. Mama Sinza Mbalola pambola yo tokolila tokonyo kwa prophétesse ya mboka na biso bazemba bwende tuza koluka esprit na yo ndako na yo nyonso ya yo bakotambola nango na molimo. Abonné, liker, commenter, partager émission oyo kotisa ngoti na banzungu po batu nyonso bazala na accès à émission oyo tokutani mbala sima. Bye bye. Merci na Fabrice Mande na sima caméra.